Shalom, 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 peuple de Dieu. Mbote, 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 na bino tu ba na nzambe. Mbote, mbote, na bino tu peuple de Dieu. Place bozo meno na moko na bino. Éparpillé na monde entier. Ngabo nazali mwana musana tata nzambe. Na sala ka nzambe na nzela na YouTube. Bonne ko partager nous sur bolamu oyo. Tata nzambe apesa kinga lobi ozalaki le 7 février 2026. Ezalaki na batongo vers 5 heures du matin. Boye malam na moto oyo zali ko découvrir chaîne omba liboso boye malam bolimbisa nga pona voix na ngai naza penda grippe makasi na moment ona oswa na bino na moment ona osala message oyo naza pa na grippe makasi bomona nga na kotusi bomona nga na kosola donc bozala kaka na nga parce que toza na malili makasi naye kosala mosala oyo tata apesaki ngai nasala boyoka voix na ngai eza malamu te ndenge ezalaka ezali di ya kosukosu naza nango grippe naza nango tete na bondela po ete na partage na bino bolamu tata nzambe apesi ngai oyo ezalaki le 7 février 2026 na batombo tekete na bonda tata nzambe naye kokumisa o nzambe moke na likolo na se nzambe moke na milimo nyonso Éternel Père Dieu nga na benga pozali source ya nyonso to Père éternel nzambe na univers nzambe bakoko na ngai nzambe bansete na biso na adoré na komisi o Dieu tout puissant nzambe na Israël na adoré na kombo na tata na mona molimo santo tata yo lobanga na lobate merci nzambe na Israël merci nzambe na kemo moke na likolo na se merci moke na nyonso to Père éternel nyoto zali na existence na monde spirituel nzambe yo mutokelango nyoto zali na existence na monde physique Père éternel yo mutokela nyonso to natiki mama ona maboko na nzambe ngana lobate yo loba Père éternel Saint Esprit ngana lobate yo loba katnanga pote bano ba comprendre message o zana moko na moko ko ba kozwa message o na sengi bona kombo na tata pe na mwana pe molimo santo matondo tata nzambe matondo nzambe molimo santo matondo nzambe kolosu masia mbote na bino bana nzambe shalom peuple de Dieu ngabwe mama Elijah na ko partager na bino sur vidéo mosusu ya lelo oyo message ezali urgent pona koyeba kopesa na bino bana nzambe pe pona ngai moko ezali message oyo nazo partager na bino bolamu nazo partager na bino tata nzambe apesi ngai yango oyo ezalaki lobi le 7 février 2026 na ba 5 heures du matin na komisi monene na nzambe na kofungola parenthèse moke mpona moto ya liboso koyeba kotala chaîne omba liboso nga nazali moto na molimo na partage makambo na molimo oyo ebandaka na molimo mpe akokosuka kosala baefe na monde physique mpe na nzoto na biso oyo biso tozwami na nzoto na loposo nga nazali moto na molimo yo mpe oyo kotala nga wali moto na molimo nzambe akela monde spirituel mpe akela monde physique nga na toali kovivre na kati na monde physique mais molimo na biso evandi na kati na biso na nzoto na biso oyo ezali enveloppe molimo na biso evandi na kati na nzoto na biso po ete lelo makambo ezali kouta na molimo conséquence nyoto tozwaka na molimo eloko mi baefe nango esalemaka wapi baefe nango esalaka na monde physique baefe nango esalemaka na kati na banzoto na biso yango bo nakangi parenthèse oyo bandeko bana nzambe ezali esengo makasi mpo na ngai ezali esengo makasi mpo na molimo na ngai nakomisi nzambe moke na likolo na se nakomisi nzambe na mavula nyonso nzambe wana kela barasi nyonso bikolo nyonso nzambe wana kela batribi nyonso to nakomisi na adoro Père éternel lokumu nyonso kembo masanjo lezongi pano nzambe na bomoi tikete nga nakita nzambe yo mitombwama nzambe nga naloba te oloba kati na ngai merci Dieu tout puissant oh merci le merveilleux Dieu merci le Dieu qui révèle les choses cachées merci le Dieu qui nous donne les choses cachées po totoyeba yango nzambe na tondi obotondi alléluia Saint Esprit alléluia Père Dieu bana nzambe mbote lisusu mabota na bino bana nzambe shalom mabota na bino place nyoto bozwami tikete nakota na message oyo nazwi yango lobi tata nzambe apesinga message oyo lobi nzambe alobelaka nga na balolenge ebele ndenge baoyo bolandaka ngai oyo esika boyebi yango nzambe alobelaka nga na balolenge ebele lobi nakendaka kolala nde moto nyoto alalaka lelo tokendaka kolala toyebaka teke nini
ekoyela biso na se na pongi. Toyebaka te ke place nini nzambe akokomela molimo na yo. Toyebaka te ke place nini molimo na yo okokende mpo na ndoto. Toyebaka te place nini yo okoleka na ndoto bi okokende na se na pongi okolamuka bi okolamuka te. Toyebaka te na se na pongi soki okokufa bi soki okolamuka. Toyebaka te na se na pongi soki okobela bi okolamuka nzoto malamu. Lokumu nyonso masanjelo ezonge epai ya Nzambe. Nzambe natondi yo botondi. Merci éternel Dieu. Makambo oyo ezali sika mpo na ngai. Lobi nalali na butu. Nalali na butu nde nalala comme d'habitude. Tozokota na message na biso. Oyo tata Nzambe apesi nga mpo te na partage na bino. Nalali na butu kolala nalali na butu. Namoni écran nazali kolota. Naza na kati na ndoto. Mais namoni pe écran ebimeli nga na kati na ndoto. Eza lokola naza na kati na ndoto. Nazotala télévision na kati na ndoto. Eza lokola te mezalaki bongo. Naza na kati na ndoto pe nazali kotala télévision na kati na ndoto. Écran ya télévision ebimelinga na kati na ndoto onga nazali kolota. Siko na kati na écran wana namoni tata moko ya moto mwindu. Tata nazali kopesa nga message na urgence. Tata oya moto mwindu azali kopesa nga message na urgence. Zai molio mosanta sunga moto moko na moko. Na yeko betisa moto moko te libako. Nga nalobaka makambo na molimo ndenge tata Nzambe apesi ngai. Tata nazopesa nga message. Alléluia Saint-Esprit. Nazokona nzoto malili. Pona nazwa message aboye te. Natikala koyeba bato te. Nalobela pe nanu bato te. Zembala liboso nazwa message pona bato oyo. Tata wana bandi kopesa nga message. Abandi koloba na ngai boye. Kimpavita. Atangeli nga kombo ya Kimpavita. Tata wana talingi nga kombo ya mama Mwilu. Batu oyo na ibi bango te ba mama oyo. Paye kopesa ngai kombo ya 3e mama. Mena kangaki kombo ya 3e mama wana te. Tata nazali kopesa nga message. Alobi boyoka makambo oyo Kimpavita azali koloba na bino. Boyoka makambo oyo mama Mwila ezo sala nga nzoto malinde na makambo oyo. Boyoka makambo oyo mama Mwila azali koloba na bino. Boyoka yango botosa yango bosala yango. Boyoka makambo oyo Kimpavita azali koloba na bino. Boyoka makambo nzoto azali kosala. Alléluia Saint-Esprit. Merci le tout-puissant Dieu. Alléluia Saint-Esprit. Sois loué béni ô éternel Dieu des armées. Y'a que toi, ô éternel Dieu des armées. Il n'y a que toi, ô éternel Dieu des armées. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour ta grâce, ô éternel Dieu des armées. Je t'invoque, je t'adore, Seigneur. Mais voici devant ta trône, ô Dieu des armées. Mais voici devant ta trône, je t'adore, Père éternel. Alléluia, éternel Dieu. Alléluia, éternel Dieu. Je te rends grâce, Nzambe na bon. Merci, éternel Dieu. Na commission Nzambe na kembo. Le combat sans je les onge pas l'éternel Dieu des armées. Alléluia Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Tata Nzambe. Bana Nzambe. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia éternel Dieu. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia. Merci Saint-Esprit. Merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci le Dieu tout-puissant, le Créateur. Alléluia Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bana Nzambe tozonga na message na biso. Alléluia Saint-Esprit. Molimo na Nzambe visite nga makasi nazali kopesa bino message oyo. Molimo na Nzambe visite nga makasi nazali kopesa bino message oyo. Nalali na butu nazali le 7 février 2026. Vers 5h à tongo nalobaka lea parce que lea nalamukaka. Nalali na butu na kati na ndoto nazali kolota ndoto mususu. Na kati na ndoto mususu nali komona télévision bimili boso na ngai. Nakobima télévision bimili boso na ngai. Namoni tata nazali kopesa nga message. Azali koloba na nga boy. Boyoka kama makambo oyo Kimpavita azali koloba na bino. Boyoka makambo oyo Kimpavita azali koloba na bino. Boyoka makambo oyo mama Mwila azali koloba na bino. Boyoka makambo oyo mama Mwila azali koloba na bino. Après ça koloba komba mama mususu nakanga ki komba mama wana te. Alobi nyoso to bango bazali koloba ezali ko ute pa ya Nzambe. Nyoso to bango bazali koloba ezali ko ute pa ya Nzambe. Nzambe ayebi bango. Nzambe ayebi bango. Na lolenge mususu elakisi nini. Na lamuki na ngonga wana na sutuki ngai o tata Nzambe. Mama Mwila natikala koyeba ete mama Mwila azali nani. Kimpavita natikala koyeba ete Kimpavita azali nani. Net naza na kosu na kiti na se na cuisine na saliti na melipote na kosu banda kosala nga makasi.
na ye nazongi lisusu na pongi na ba 5 heures wana nalondi lisusu na bapona kati na pongi wana televizio wana ebimeli nga lisusu na tata wana boyokaka makambo Kimpavita azali koloba na bino boyokaka makambo oyo mama Mwila azali koloba na bino. Merci éternel et Dieu des armées. Merci éternel Dieu des armées. Na lolenge mususu ezali nini azali koloba nini siko ler nga na lamuki na komaki yango kutu te lekeli nga ngabi siko Kimpavita azali nani mama Mwila azali nani tata Nzambe ezo lokuma sanjoli azali ko répéter na ngai tata wana alobi mama Mwila Kimpavita makambo to balobaka na bino boyoka yango o makambo to mama Mwila azali koloba na bino boyoka yango parce que Nzambe ayebi bango makambo bazali koloba ezali ko ute pa ya Nzambe makambo bazali koloba ezali ko ute pa ya Nzambe siko na lamuki na tongole na lamuki pour la troisième fois makambo yango elekeli nga makasi nakoka même pas kozwa biki nakoma na kaye na ngai ndenge nakomaka wana nabandi komipose bakesio makambo nini mbala moko molimo ebandi kosola na nga comme d'habitude bato mingi mama Mwila azali kobima na bango bato mingi oyo toza na moma oyo ebena kala bena liboso mama Kimpavita azali kobimela bino azali kopesa bino ba message bato oyo bazali kozwa visitation ya Kimpavita ba message oyo Kimpavita azali kobimela bino ali kopesa bino soit disant azali Kimpavita ali kobimela bino na bandoto azali kopesa bino ba directive boyoka ba message wana bosala yango botosa yango oyo bozali komona mama Mwila na kati na bandoto bien azali kopesa azali kobimela bino bo na kati na bandako boyoka ba message ya mama Mwila bosalela yango pambate Nzamba ebi mama Mwila Nzamba ebi Kimpavita makambo o bango bazali ko bima na kati na bandoto epai na bino bana Nzambe pona ko pesa bino ba message boyoka yango bosalela yango o ezalaki bolamu na tata Nzambe après ça na moyo bazali koloba nanga molimo ali kolobelanga bazali le grand esprit bakufaka te nzoto ba grand esprit ekufaka mais molimo ba grand esprit ekufaka te Nzamba solo kana biso na bololenge bele na yebi batu oyo te na tikala koyoka masolo na bango te na tikala koyoka oli makambo ya mama Mwila na moni na mama Mwila te mais tata azali ko betela nga sete na kata révélation yebisa bana na Nzambe makambo oyo mama Mwila azali ko bimela bino azali ko betela ko yebisa bino botosa yango bosala yango makambo oyo bino batu bazali ko lota Kimpavita bino batu bali ko mona Kimpavita na ba révélation na kati na bandoto bena bandako na bino bomoni mama wana Kimpavita bimeli ya bandi ko pesa ba message bobanga te ezali ki bondoki te ezali makambo na molimo epa ya Nzambe tata wana lobi Nzamba yebi Kimpavita tata wana lobi na ngai Nzamba yebi mama Mwila donc soki bango babimeli bino na bandoto batu mingi bokozwa ba visitation ya mama Mwila na bandako na bino batu mingi bokozwa ba visitation ya Kimpavita na bandako na bino o ezalaki bolamu na tata Nzambe pesinga bolamu o pote na partager na bino bana Nzambe pote na partager na bino corps de Christ na kofungola parenthèse amuke ngana sambelaka mama Mwila te ngana sambelaka Kimpavita te ngana zali mutu na molimo na sambelaka Nzambe moke na likolo na se na sambelaka Saint Esprit na sambelaka Dieu de l'univers moke na likolo na se na sambelaka Nzambe na bomoi na sambelaka nkolo Yesu Masia Nzambe alobaki nanga kotilize nga balolenge ebele po tapesa message na yeba kopesa na bino o ezalaki message Nzambe ekopesa ngai na lolenge po te na mona na miso na kati na molimo na television tata oya bimeli nga mutu mwindu kopesa nga message oyo na yebisa na bino bana na Nzambe bokoza ba visitation ya mama Kimpavita bosalela ba makambo o mama Kimpavita koloba na bino bosala makambo o mama Mwila koloba na bino babengaki mama Kimpavita te mutu babengaki mama na molimo ezalaki mama Mwilo Kimpavita babengaki na komba ya Kimpavita o ezalaki bolamu na tata Nzambe mama Elijah Nathalie azali mutu na molimo tout comme ozali kotala nga kono ozali mutu na molimo soki na nozwi maturité na kati na molimo te message ko lekela yo ko comprendre ngo te mais na ko senga na Saint Esprit bana Nzambe vuva na sena makona Nzambe bosala relation malamu na Nzambe Nzambe ko fungola bina molimo ya minene na kati na molimo Nzambe bakanga ke na kati na box te Nzambe azali munene koleka munene makambo na bon Nzambe lekiki bondoki na bondoki makambo bon Nzambe leki mozindo na profondeur ya makambo nyonso tu o ezalaki bolamu na tata Nzambe tete Nzambe abatela bino na ngai moko oyo boye banda na zwi message oyo na vana sena bakona Nzambe po ngai moko pe na kozoba message yango oyo kuita pa na kozoba pe ba visitation wana pale binanga boyebisa bana na Nzambe makambo oyo mama Mwila azali koloba na bino bosala yango botosa yango bazali ya Nzambe
azali ya nzambe pe makambo azali koloba ezali kouta epai ya nzambe. Bokoki koloba na nga mamelage yo komi koloba makambo mama mwila azali nani, ezali makambo ya nzambe, ezali makambo ya molimo. Tikete nzambe molimo mosantu ayeba kosunga bino, apesa bino révélation ya makasi, afungola bino matoi na molimo bo comprendre, pa fungola bino misu na molimo po te boyeba ko comprendre message oyo. Na tondi nzambe po na bolamu na ye. Makambo na nzambe eleki munene, eza malamu koleka munene malamu nyonso tu. Oyo ezalaki bolamu na tata nzambe. Nzambe akela likolo na se nzambe na Israël. Mokeli na likolo na se nzambe bakoko na biso. Nzambe na mavula nyonso tu. Nzambe azali toujours ko continuer kosola na ngai. Nzambe na kosola kana na balangi ali kosola na ngai. Ngana zali musakata, nazali musakata. Biso kuna tolobaka kisakata, biso ali buku na bato ya bandundu, bato laki grand laki. Nga nazali mutu ya grand laki, naza musakata. Me nzamba na lobaka na nga na chiluba, nzamba na lobaka na nga na kikongo, nzamba azoloba na nga na portugais, azoloba na nga na français, azoloba na nga na anglais, azoloba na nga na kiswahili, nzamba nazali koloba na nga na kiarabe, nzamba nazali koloba na nga na kiindien, na mulongo ba indien. Nzamba wana azali le dieu de l'univers. Alobaki na nga azali nzambe na mavula nyonso. To limite monene na nzambe te, to limite monene na nzambe te. Batiaka nzambe na posha mutu moko te. Oh nanu yo yoka likambo oyo te, yoka ngo Saint Esprit akuta na yo. Oh nanu yoka ma message ya boye te, yoka ngo Saint Esprit akuta na yo. Parce que nazali servante na nzambe, nazali mwana musana tata nzambe, na sena makolo na ngabo na sela ka nzambe na nzela na YouTube. C'était Saint Esprit sunga bino po te bo comprendre message oyo. Alléluia Saint Esprit. Na komisi na adorer tata nzambe po na bolamu na ye. C'était nzamba lola, nzamba bula batela bino. E na kofunga susu parenthèse ya message moko muke oyo tata nzamba alakisaki nga message oyo nasalaki video na ngote. Ezali kaka message moko muke po na mboka na Rwanda. Mboka oyo Rwanda ebundisaka biso kala mingi te mukonzi ya mboka Rwanda, baoba ya mboka Rwanda azolala pongi ya libela. O ndenge nzamba alakisinga ngo liboso abelaki maladi moko makasi. Ko bela beli maladi makasi on eleki 3 jours. Après 3 jours ko lakisanga lisusu keno tata wana oyo ya mboka ya Rwanda akolala pongi ya libela. Oyo ezalaki bolamu na tata nzambe. Nzamba batela bana nzambe nyonso tu. Profondeur ya makambo mulimo eleki mulimo eleki nyonso tu koleka makambo nyonso tu. Donc nzamba za munene koleka mokili oyo koleka ba planète nyonso tu. Oyo ezalaki bolamu na tata nzambe. Tikete na sengi Saint Esprit asunga mutu moko na moko oyo akoyoka message oyo. Kimia na nzambe za na bino bosala relation intime makasi na tata nzambe po talakisa bino mabomba nyonso tu. Natondi tata botondi, tata nzambe natondi botondi po na nyonso tu. Na kumisi na netolo libana libela nzambe. Merci éternel Dieu des armées pour ta présence. Na kutiki bana na na mabota na nyoto na maboko na yo. Nzambe place nyoto mutu nyoto ko tala message au éternel. Na sali yanga pari yo pesa nga père éternel po te na pesa na bana na yo. Nzambe le kana ko fungula bango mayele ya molimo po te ba comprendre message o. Na netoli na kumisi yo libana libela. Na sengi bona kombo na tata pe na mwana pe molimo santo. Alléluia, alléluia, alléluia. Matondo tata nzambe, matondo nzambe molimo santo, matondo na onkolo Yesu Masia. Yo zala ke ozali boko zana libela na libela. Alléluia Seigneur. Oza nzambe kotikala nzambe. Kimia na nzambe, mawa na nzambe ebatela mabota na bino. Ngama melaja nazana kosu makasi, grippe makasi yango boki voa na ngai eza malamu telelo. Bye, bye, bye.